Bienvenue sur notre chaîne Métro Makengo Tapis Rouge Télévision. Plaisir de représenter Bino émission Nabino. Émission Nabino Libre Parcours où ils sont représentés par votre humble serviteur Segon Kapanga. Toujours l'artiste et comédienne Mama Chako a en résidence na avenue du Stade. Avenue du Stade, Nama Tonge Siko Wapito. Toujours là, l'artiste et comédienne Mama Nabiso Chako. Voilà, jusqu'à là, programme est limité. Jusqu'à là, moi, des autres, moi, dans la Beneza, par rapport à l'association et puis dans la famille biologique, pour ça, il y a un programme ensemble. Pour tout, et Boza et Bélé, Bozo, la maman Jacques de partout. Boza, vous avez la présence, programme, et le monde a binon d'être redécouvrir. Voilà, donc, visite est tellement ébélé à l'artiste, émotion pesa ébélé. Tout le monde, l'artiste est comédien, mouyum de gauche, yépé, à qui n'a pas, à qui consoler famille biologique, à maman Jacques, tout le monde a image et puis tout tout juste après. Merci. Oh, Kounati. Ça non, recueillement. Recueillement d'abord. À gauche. Recueillement. Il faut faire le mal de choses. Ah, bonjour. Azako la chaque moulay, mais ça va dire moulay. Merci beaucoup, Mouyombe Gauche, tout le monde a la famille à Mama Chako. Et là, on est mis awa. Est-ce que vous avez qui jouer pour Mama Chako? Bon, Mama Chako, Zomona Oyo, Aza Mama, Gana Benga créé ventilateur, il y a un théâtre congolais. C'est-à-dire, il y a un ventilateur, il y a un groupe Union. Parce que Mama Chako a joué presque dans le groupe Union. Mama Chako a tiki cicatrice moko ya mabete pa biso ba acteur comédien ou bien pa biso ba leader. C'est Mama Chako a sali musana ye et banda oyo moko pona musala wana ti lelo atiki biso asali musana ye oyo soki muto abimi aloba liloba be et pa Mama Chako loba ke yo muto za mabe. Mama Chako akoti ba mama ebele na ba théâtre. C'est dit Mama Chako kaza exemplaire bato bazalaki aposa kosala ba théâtre te ba mama ebele ba bandi kosala ba théâtre likolo ka ndenge bando kotala Mama Chako na TV ndenge azodena ndenge azojouer ba omoni ba mama ebele ba komosala mosala ya théâtre Ojoua pena ye. Bon, nayebi yo ke Mama Chako azali na bengi
vendrateur ya groupe théâtral nyos a jouer pe pananga a jouer pananga si téléphone kaka et puis tango akoya pana yo akoya se yote ka vana jouer mbongo akoya jouer ce ko kanisi au petit ticket au peut-être ko boya nete pe nga pe na te ko petit ticket na meka ko pesa mbongo c'est papa muyombe kote nzamba totalanga koloba te ke po atiki biso na lo mabe na bimisa ka mbongo mama félicitations de jouer ta zo mbongo aboya azwa tena komba nzambe la bibala kati nzambe azotalanga atera ko zo ta melanga moko te mais a jouer ba rôle belé pananga lelo tomoni yo awa toyebi ke ba artiste bazo sa ba cotisation bazo sangisa et pas présent o toyebi aza présent na NTPC mais yo oyela ndenge na yo oye kotika cotisation to oye kaka na oyebi te lo nini penza na ye kokuta ba mama ba papa o balala ka libanda eloko biti na yeli yango na ye ko contribuer mo eloko balala ka libanda so ba melaka ti ba melati so melaka café ba melaka café o ya contribution ya biso ya ba groupe ezano à part alors tout ça est belé oyebi tout ça combien de la groupe théâtral na ka vie avec ça to komi 3750 groupes 3750 groupes 3750 leaders oui alors ce que lelo toye awa biso nyonso to tiaka musapi kaka moko biso ba leader biso mo to kozo responsabilité ya kokunda ndeko na biso chako to kokunda ye ata to bimi $600 $200 $200 to kokunda ye biso moko ava ba konte baya ava ba to mbongo baya bon nini parce que mama chako a joué na ba groupe nyonso alors photo to ça na susu wana marqué ezata ba malade mais to boto na ba malade wana Bana matanga bandaka macha ko fait le 15 yo vous allez après 15 jours pour les 30 jours pour na oya oza ko les indépendance tondenge ni po tika ko mona yote et puis on rage toujours comme kabola ba être comédien yo ngoko ta pourquoi bon ça dépend ya ko kufela eloko na botia ona mituna bino ça dépend ya ko yoka sango o ya kufi nani o yo kufili pe nani ba mututo pe ko fonda une semaine au bino na le bandate po kufeli moni c'est ça cause qui moi muto moko la ko tia ye na sema papo nanga ce ko landila ba Facebook ko tala ba photo to kanga na machako ti le paysan la ba Facebook pe o écoute na le ka paysan mama ça cause qui mama moko abando ko linga ba polémique te et tant na yo ki akufi et ça linga mo point mort obomoni na retard et ça linga passe mais moi be ko sto to ye ba surtout ko tala yo mo yo be ko dans ma chambre. Ça fait dire intimité avec ma casse de mon tolo. Mais sangwana les 15 dans mon combien que ouais pour ça qui voit peine en tout cas en bref na yo que on a 4 tournage que mama chako akufa ki kutu lobby na 4 tournage na verser wa akufa ki da butu et le kwana et pesanga malili na makasi ya tournage c'est la kinga naza mama moko ate ozala polémique na ba groupe théâtralité mais ce qui mama chako azala mutomote mabe ba groupe ebele mike na minene obimi peut-être mbela a jouer konate mais la sorte ka ba leader ro abimi les autres mais ya azalaki vendeur ya ba groupe théâtral nyonso ya Congo. Merci beaucoup famille bango wana na éviter so ho pesa oyo mele maman na éviter na ngo responsable on a kopesa et ça nango peut-être ko loba polémique te et ça nango te peut-être a mususu ndenge to yaka to pesa enveloppe to tiemo dembe nanga o nga na zui ya contribution nanga po bino bato la libanda na boyi beaucoup fakanzala na boyi kaka lelo moi mikolo muke etikali nga na zui ngo responsabilité ti mama sa ko kobima. Mateo, conta-la, oui, ça besoin. Oui, il y a qui me hein. Mateo, omoni président Muyombe Gauche aye ko assister bino contribution au Baksani. Papa, est parti. Monsieur, merci, papa.
merci mingi na oyo osali elakisi yo mpenza ozalaki na motema ya na ngai. Merci na geste osali nzambe azongisela oyo ebele apambola yo na geste oyo osali papa nzambe na likolo amona yo asali oyo eza mposa ya motema na merci nazambika koloba te. Esengo mingi koyamba yo na poko ya lelo na kati na biso nzamba lola amona geste oyo bisika oyo ebimi ekauka te po balobi moninga malamu batalaka ye na ntango ya pasi bolamu mpe efutaka bolamu biso tosepeli ndenge tomoni yo kokóma na kati na esika nzamba amona yo papa nzamba amona yo moko lobi na monoko na yo ke ndeko na biso alingaki ne makambo bapolémiki te yawe vraiment amona geste oyo balobi oyo oloni yango yo kobuka biso tolobi oloni mbuma ya masangu ebotaka kaka mbuma masangu te ebotaka bambuma ebota musala oyo ekende liboso nzamba lola mona po abi bolamu efutaka bolamu toa vraiment leloko obakisa te tosepeli ndenge oyo kotala biso na ntango ya pasi tolobi te esuka mpe awa te ekende po ekokóma lelo tomoni bino lobi ekomi ata na nzela ozotala biso nsima mokongo te tolingi bolamu wana ebotama ekende musika ekende vraiment musika nzamba pambola bino. Mais eloko nga nakangi awa 3750 leaders balobi ke yo président bango sikoyo ya balider komi yo te nga naza président ya balider te nga nalobi te kana okoma président ya balider mpo anini nga nalobi tozali 3750 groupes et puis toza 3750 groupes ya balider soki lelo ndenge naye kopesa mama bafunguli mbongo bamoni combien mama eza combien batanga omoni soki biso balider nyonso toza 3750 groupes soki tokopesa 200 dollars ndenge na pesi mpe 200 dollars mpo bamama bazwa moyen kovivre ti mokolo matanga kobima meme ti ya pamba bakomela meme sasi ya sucre bakomela bapapa ekomela so topesi 200 dollars na 3750 groupes biso boko tokokunda chako tokolela pa bakonzi te oh mama première dame oh mama mukonzi oh bona boy te tofungola maboko biso bakobete tokufeli toyebake bato mpe bazolala awa baya bango mpe bayoki yo muyombi kosa pesi 200 dollars bamosusu mpona kolakisa mpe bakopesa mpe 500 dollars moni bamosusu ya solo mpe apesaki mpe apesa mpe koleka nga eza mpe na biso na bo maboko mais tosunga ndeko na biso topesa ye au revoir ya boboto po awuti kotika biso lelo toa na phénomène ya baplateforme oyo ezocréer polémique mpe débat awa pakosiko eza fondation ezali et puis ANTPC ezali yo se retrouver na association nini na NTPP eza pa kote ya masumu biso nio tozonga kuna makambo bagroupe ya mike totikala biso yango eya koporte biso ata un plus moko te toza nsima biso nyonso ya masumu ata namonaka te mais soki problème ezali babengaka nga naza en ordre bapolémike wana eza te papa biso nyonso topuye nano masumu topuye na association na biso moko tosala nango le reste tomekaki okende kuna eloko moko malonga esali tobénéficie ta eloko moko kuna te. Merci. Bon, merci papa. Ozonga mokonini kozonga wapi awa no eza peut-être kayebi jour kore kobima te peut-être kobima gema tolendi nayebi te merci nakozanga te oza moto oyo awuti na sema papo na biso vendrediaire oui vendrediaire ya ba groupe théâtral nyonso. Merci.